Manike yo bindira. Manike bindira. Oh. Okay, oh, na coin. Tantine yaka. Simba trépied oh. Fond là. Et loco, Simba no téléphone. Qui va mon amour là. Écoute ce téléphone. Nande écoute nande assez. Nande assez. C'est penza pour ekata direct ouais. Allô. On va se trépied ton manicure. On a un maquillage. Le numéro de téléphone est dans le titre. Faut beaucoup maintenant 100 pour te bandoloba. Yolande dit bonsoir. Non, mais faut se défendre, non? Mon tata anga koufa. Bati qu'il a 1 minute. Ouais, tu as beaucoup ma 100. Bon, tu as mon tata linga koufa. T'en attends. On se défendre pas. T'en attends, tu vas plus si au bon. Man, tu vas plus au bonsoir, pas t'en attendre. Mon tata linga koufa. T'as pas bon, mais il va prendre. Bah, yo kakaï nami. Non, c'est des fenêtres. Zela, là-bas, comme ça, bon, au loba. Comme Manika lobby, trop, c'est trop, à boya qui koloba. Bon, pousser à loba, le lazo loba, vérité. Bon, tu vas kanda te, bon, tu vas j'aime, non, et belé, sinon, tu sais, bon, tu vas kanda, bon, koyo ka été, et puis direct, et rosala bien te. Attends, mais t'as chikanda, l'ongue, s'il vous plaît, na direct, n'a nga boyebi principe. Na lingaka ba injure te ngai na condition moko injure te mutu oya za na posa ya kofinga afingi e kangama na poso te blasi mosese azali na bana oui ana bana na lingaka injure te na tia yo mona na tia yo o dans na batba comme 100 bon to bandoloba bo partager na batba comme 100 bo partager. Botika de John Naza innocent. Muto atalinga kuvo batika ke 1 minute. Ata babaki muto aboma ki batu. Bayoka kaenami. Muta kuva papa ndaka mutu bongo te. Soki manike o balaka Yolande ba partager na non muto partager atteint. Numéro ya appel les na titre. Bon ça dans c'est nous abobo bandozong ça manike personne non. 43 16 621. Numéro appel yango. Il faut connexion à Offrande de l'Éternel, je te salue. Bozom ça numéro wana, bozom ça numéro wana po tozo banda na moi bokomi 115. Chouchou Mia qui fumu kimbondo déjà le 16 euro azo bimisa album na ye et non senga kangona so a consommer ngo ayo kango po ba pesa ka mutu chance déjà kuna kota ba les chansons be matika artiste da Cristiano na défaut. Et bon is 15 ke bano kasi. C'est qui va pas bêta bien la Ligue des Champions Azate. Azate la Ligue des Champions congolais moko kam. Chance. La personne est 15 ke bano bambote belé. Aurait-il voiso babi mami, babi mami. Na éviter sokuto ayebi ke na slide na direct. Bon partager To banda sikoyo. To banda to boko maintenant 150 te bon on va 100. Te ba pas maintenant 150 te. Pour tu vas aller belé pour te na défendre été diva na répondre na défendre été na bengiye tozo sola nanga na ye na bino elongo na défendre été parce que ngapa na kolinga te basa la mwana moninga bongo na défendre été na kosola o maniki osola en direct na bino pour na numéro appel wana na titre au na numéro appel na kotourner ba question ce qui za maniki mutasali bongo et na défendre maniki ndeni pour auto sanga ngopi lobby. Oh, pour nga nepe l'autre copo t'es incompréhension, non pas ngaït. On m'a tout donné dans la bonne bangi. Manique bonsoir. Non, Manique bonsoir. Ouvre en connexion.
Bon, en attendant, Manika fait la connexion. Manika est capricieuse. Et l'autre, Lazima nike courage on est ensemble nzambe après ça va dire kimia vraiment pour makambo oyo esi la kaka ouais c'est ça toko banda tout ça comment pour te partager plateau Manike de John na évité Manike de John na évité sango oyo après avoir reçu un yo na va dire 1 ou 10 jours après, ba murmure et comme obila. Va dire zobila. Ngalo ba ki zo ba malade, ndi ba malade do se yaka ba malaria omoni ndenge salaka. To lali to la muti semaine oyo, to moni photo va dire kango. Tango mona kango va dire za mwana oyo simbaki na liboko, oyo bozaki ensemble. Tango mona ki réaction ezaki ni. Réaction na ezani po ezaki toto. Eza variole. Yo monte ke kintutu na yo mwana ki chasse koleli a monte ke malade ya kintutu mwana mama bana sona tali mata na tali ko Mike lokama na émission na télé pe na bien te tana yo tala ngo bien bango mais oza kintutu ya kintutu ezakati na kata miso makati na kata miso yo aki pona ga yo bon yo boti na retard yo amwa ke ya kintutu na ba mama nyoso bana poto ba pite kintutu ya o ba benga variole ya kintutu variole na varicelle auto bengaka ni nani amuyebite ke yaki tutu po valia zo tambola déjà non va dire tambola ya kasi pona ni bozo ouais bien ba chroniqueuse na ba chroniqueur des fois na bino ezali so boyoki ya na ba Marie Laure Mwaka oyoki likambo tinda bat na ba descendre sur le terrain pour image ça déjà na net mutu aza na image na net est-ce que ba oboya okelotala ba oboya te mutu ana beli botali ete kaka image wana ndenge ken piana ache yango azowanga neza yete na ba jeune ya sala ka to créer mbata moni ngako na na tante est-ce que Valia finga ko leka jambe yo benga bira finga na so to bito longa mwana nyonso muta baka nyonso ba finga na finga njora alors siko yenjora yenjora penza yenjora mutu oya finga nga koleka bat nyonso digital motema ya pacho panda ya to sola makambo to sola to tika na wa lancement wana lancement za tina ti te ko solola na sali dira ko poto sola parce que moi na ngande asengi na sengi kut na prière ngai ba ola banaza ba kongo mena za na prière pembe na biso na ba kona na ba petit na ba seki ba biko mais yo za awa na kenda ba kongo so na caisse enseignement église des noirs ya eza vie nanga eza vie ya mutu te nasala vie pona bate pona bakoni pona internet te nga tanga ifacité ya musala nga te nasala ngo par plaisir tout comme na fanda rappel 1 mois 2 mois nasala nanga pété surtout le quoi ba ya nanga ba lingi na bango te susu ba lingi na motema kama internet to na otika nanga il était temps mais oui na otika nanga o monte ke na tiki na ba donc mutu oyo aza mama na bino ba mama ya mikolo tambo zotia nini bozo tia commenter bozo mona te keza kintutu siko eloko mo ya mukie bokomisa mo munene monde entier ya esalaka bongo ebimaka tina kati ya misu tina kati ya lolemo tina ba gencive ponga na belisa ngo mona na nga eza maladie moko eza naturel eza naturel ya maladie moko ezaka na kisha ezaka na Congo partout so obela na bomwana te obela na kimukolo so obela na kimukolo il faut soit vaccin so ozwi vaccin te nene ya to solo la tika rotala parce que so boaki mutu na bini na boaka te maniki na otanga pe ba be bon ba dobenga to so nini so mutu abenga na beso benga nina soki obimi ngona ki bazwi so vaccin na mama abimi te e beta ningo so ka so vaccin alangi bete bongo te so arata ba vaccin azwa vaccin te na bomona yango beti ningo et puis de 2% na nzoto ya mafuta et bon sikoyo soki ezaki moto ya nzambe oyo ekataka pena moto ekati moto bani obise bama ezobimela kwa mutambaso bonga bolo bani kaka yo bonga bolo bani kanga na nini tende balobi kulo bi nene atika ko botika buso bako to amikolo to aba mikete on est des intellectuels to amikolo to aba mikete vadia na nini yango na bote mala ne vale ina na nini atala na film bafuta ke $100 mwana film ndo futa na 300 na koma tina 400 mais na conseil l'émission moko na moi qui na pesinga moko na neto yebi on a zo nyonso vadia mwana neti Jonathan neti Prince neti Anna
vadi azamwana vadi azamwana neti bana nyonso eza motema boa motema mabe na ntango nga na osala priere na nga na makambo na nga mabana na nga bino bofandeli nga likita bakeni piana bofandeli nga likita moto asa beli maladi ebandi kosila nde bozwi image me ntango abandeli kobela makasi po ani batiaki yango te po image wana sa date déjà nga na moto akuta ne pasini kumbi koloba boye te maniki nalobi keno avant makambo maladi ebanda nga namonaka epasini nazini kumbi epa matika songo na telemi nakei est-ce que image wana batie o batie na telefone o alati kupa ba beza image ya lendi lokuta eza lokuta bon nga nasengi lobi vadia asadi ça direct neni vadi babi okokate lokuta wa pese 4 vali lokuta bake lokuta bon siko image eza déjà na net bokende mutabimisi image siko nde pe ezoyebana eza keni mpiana mutabimisi image bagane defe loterie bana besoin mbongo mbata eza mbata bana besoin batindela bango mobali agane defe loterie il faut voyager ana besoin botika otia kwa mwana agane defe loterie il faut voyager na mosina mwana eza na besoin mbongo abelaki na ye mais na modèle no batia ya leno lokuta ngakutu na église omoni nga na réaliste nga na ndima moi même na monaki image wana ndima na ngate nga fona sala enquête nga ndima te so babi yo ba ni photoshop so ba lobi yo nene ya boy nga na ndima na ngate nga il faut na mona Saint Thomas il faut na mona kelo nene ya leki lipa na maki so na kuta lipa na style na lokuta mo so aleka na budeka nga na bongo nga na neti batu mususu te oyebi mutu te ozoloba ya so na bina bwaka malade na obando bwaki na onjora mais audio pezali mais audio pezali qui sera audio oyo lobi na njora ke en 2021 oyo entre ebangi singe simbi singa mutu simbi so mutu entre ngai na njora so continue okufa mais yo te mutu okufa ce que continue na mwana na nga je travaille OK attends man kilo bana na oloba neti baba donc ndile mwana viens allo lokamba ouais nazoya wana so na ete lobi kaka na osala direct mo voice yango eza pa na nga yokisaka bato voice po voice wana nayebi te so bakotisaka kaka partenaire kaka kotala wi entre yo nanga na 2021 o moko akotika bana na ye me ekozala nga te nabaki ezala nga te mpo bunga bana na nga tata na bango akufa ezala ye soki atiki bana nga te soki atiki mwana na nga te entre nga na ye moko efa kufa mais il faut tika parce que totia mwana nga mal à l'aise mais tala sikoyo nga na problème na ye te kaka mwana nga bimisi cover abandi kotina omoni nga na répondre ye yo tanga yeza na posa nde ayokana na kama kuti ndenge aye zasi konga na tia voice na yokisa bino oyo nga na yokisa bino na oyo ye zela te bocha te bino likambo ke bokomisa yango monene oyo amani ke bokomisa yango monene oyo ngani nga na se laisser faire te ata moto tie commentaire ofini nga ndoki toki na yo nga ndoki te je m'en fous omona na ndako na yo te na oya te na oloba na motu nyonso na bafani na nga oyo balingaka nga baoboya nga te so oboyi nga kotala ano nga te kosabone yo na chaîne na nga te nana ntina nga atanga ifacile te po nga na kote yo lelo na bi te nene nana besoin muta kodila ce sont des choses montées par des chroniqueurs et des chroniqueuses. Donc tu accuses Ken Piana. Ken Piana ko et bon Ken Piana na salu nanga Ken Piana njora ba jeune nanga Ken Piana ko na boya nanga chaîne na ye alors ba to créer business ko so na ne banani pour la ba na to créer business ba kata ba parti ba tia ko so na ona nyoso oh maniki ko so na ezaki ko so na solo te nzambe ko so na ebanda ya solo ko ngam na komisango ya solo tamba bito créer business nga na boyi nga na kuta mama ba sa émission adam sa isinga man ke kota ka lokwa yo tala mama kasi ngai nini etalama nga na yelika émission sa ya dance tango banda lo banga na tala mama kasi na pesa mama kam vadi abanda ka pona boya rate wana pona boya rate bango ba créer ke lo na bango Ken Piana tika vi na ngai nga na mwasi note tika vi na nga jaloux chindo mutamukuse siko makambo ekoma otia biso confusion ngai na milobela kinga yo monte Ken Piana tika atika na okumisa fala koma okumisa nga
nabi mususu bilamba bata poto batindelaka biso mususu aniatango na nzela mususu ezali eza variole eza kitutu kitutu mali moto zakoka kala ezakala te nga namona ngo toyokaka kitutu ezalaka mais tomona te numero ya kobenga eza numero te numero ya kobenga bozela na tiango maniki epesa numero 090 43 16 43 090 43 16 600 combien? Yo kanga na lobi na yebo. Sina kaso so deuxième tiji pa so on ndi. Yo kasi ngona so block modèle yo so la ngona so block modèle yo so la on attention. Ngona so block modèle yo so la tena biloko ba mesila benga na osala ngo tenjo ngo suka na ngo ndeni. Suka na ngo eza nini? Osoka pa echo mo kenda wa. Le pango na bino wana eza na nyongo na Béatrice. Yo dans le pango. Le pango na buku na ngo la nango. Ngala na buku le pango na biso yo la na weyo. Soit disons ça le pango. Est-ce que mikanda le pango les ana maboko no to sana maboko so ya États-Unis so ba simisa ngo na nyongo quelconque. Tu veux faire on kosa na on kosa bato yo kosa ko kosa ngate njora. Internet est foutu yote. Internet est foutu pour ba linga côté. Ba linga côté. O diembela nga ba linga ka yote. O mwana mabe ba linga côté. Balinga côté ngam na sala bato balinga côté oyi ba te balinga côté non ça ba prière na nga na ça ba chaîne na ngai internet est foutu na senga bien bino ba diable ba mo kota nzana ba po ni pambo na za tellement grand internet est foutu yo na ki osala dua ou oyi na ki osoma ba message bena sukola pona zo jeep te biso na modèle wana te biso en Jésus Christ omona kasi mbula ngo yango to moteki bo bandi guerre ni bandi po bo di mbula ngo ya bampangu yango yo ifiteni 21 ali ko tika mate 2021 ba lingo tika yango ntoka na sa section internet ko leka yo na bete ba vi ko leka yo internet est foutu loti et du pour la kapanga la fingela on bana tongo ti pourquoi jeep ba tu 15 jeep ya fodo manike ba million moi je ma photo le bilonyo sokuda esagelo te bongo bato bakufi na corona kuna ba million ala ba million na biso boma bato na yo ka bato bakufi na corona yoka sala be biso ko sala ngebe biso te kana ovangela ngai alors que na kampala na la tama mbote manike loba na biloba na internet bato ba sekayo bato tu wina teka drogue na ba ku na internet bato tu na teka drogue na mona bango ba bisi ba na ville musu ba na bango akaye mutu mote na boma kufa azate yo tanga bakombo futanga pa bakombo ti tango se mission oboma kingani boy oboma kingana fana na veni kigoma ni ma 4 oboma bo tanga bakombo ti tanga bakombo na ba to bandela bien sikoyo ete zela bobino baba loba na biloba na internet bato baseka yo bato tu wina teka drogue na bango na internet bato tu na teka drogue na mona bango oui bato teka to omona bango siko omona bango ndeni yoki réponse na pesi ye atokei na lola ba amo yo boma oto eyokana te sikoyo moto andimi ke siko parti oyo oyebisaki ye parce que nga parti bayokisi nga lelo eza parti oyebisaki ke mani kisi nzoka 2021 soko otiki kombo ya mwana ngati entre nga na yo moko kasi yango nalobaki na ye te nini atika koma mwana ngati nalingi na ngai te nalingi na ngai te titoyoba ko makambo ya kisi nzoka te mpo makambo oyo na kisi nzoka emataka ekitaka manike valdi vandi na seni tala aloba eza variole so yoka te nini osobandeli nanga question boye ndeni tosadire vandi na seni yo soki beloko moko nde babwakele malade ondire ni moto asa komi na yebi azotanga na solia fufu so baondire babwakele malade nabina mbi oke place lokuta po anya baomona ye te ya video bamoni mais otala baomona ye te bino omoni na nini vadi aseni vadi obela kolokoto vadi esani bakolokoto malade mo bapakola yango pondu ngako babwakelanga mpese babwakelanga mbasi babi obwakeli yo na babenga yango mpesa ligolo lokuta eza kolokoto eza kolokoto oyo nani wabati mais lobi olelaki te namonaki image wana bien te namonaki yango bien tana yotanga mais maladi ojo ata bena wana bomwana te eza nini eza kitutu akimokolo zela
ça passe. Longue jamais. Et ça la passe pour et ça la passe ils ont mal ici là. Pour asseoir que bon maraté. Et ça m'a maladie ça la canne surtout le niti. Manike. Et ça la quand tu commences à la eloko moko ya danger pour ça la ka. Kitutu na kolokoto et ça maladie to bela ana avec chassa. Te ngana ebi komba kitutu maintenant to mona ngote. Et ça la ka. Si quoi ça maladie ça ngapena bela ngona pour mwana. Et ça la ka. Bon ça na munene ndé. Lelo ça na munene. Bon ça na qualité. Ok, j'arrête. Ok, j'arrête. Oh, Manike Valdi. Nga maman Valdi na otika bato ba finga ma. Ok, on arrête. Eh, nga maman Valdi. Valdi, on va Valdi. Nga na bin nzela ndako Valdi. Eh, si nga mona bana nga kitoko kolega Valdi na okeboa kila Valdi, mais pona kisana. Nga mona na vierge na ndako no sacrifier vierge na takina kini. Bon Manike ba ko ngokende usana. Na kene ba ko mote poani. Eh, na kene ba ko mote na Manike. Na kene ba ko mote. Yo peksa okyo sambe so babina na kene ngomba na mitendi na kene te pona bino. Na mina bo landela nga boyendeni. Bolandela nga boyendeni. Na kene ba ko mote. C'est jaune. Ok, c'est jaune ba ko boye. Vina nga mobima na bali ko kene ba Congo. C'est oui. Qu'est-ce que c'est? Ba ko. C'est vrai. Le bébé c'est pour toi ba ko boye ko. Nzambe. Oh. Nikambo. So balabina nga kende ni kene bo kende na mani na Bananya ngo balobaka na yo. Eloko ebangisa tout ça moi na maître John. nani akotanga kuma panso. Te. Kotanga te. Oh, no kuma panso kotanga. N'importe quoi. Ni bengi utanga kuma panso. Te to kotanga kombo ya papa. Oh, dema niki. Te kotanga kuma papa yako. Mangi, nabie, yo totanga ngo est-ce que tu vas pas bien? Te kotanga te. Manabie, maniki, oyela kanda makasi. Nikambo za solo la kanda te. Na kanga lika. Ngai pona ngeza ozoganga nini? Yo ndoganga, ozoganga. Oyebi o apirsa nanga. Solo la bato ba ko. Nazana posa kisa yo loko yo. Etalinga ite mutu asambaka na likambo ayebi. Na yebi te bakene na nganga babeta retour ale. Bakendaki kasi pona tini tile na obela kate kasi. Ngamna salia. Pona kasi tile na obela kate babomanga kasi. Babomanga kasi. So ngamna salia yango na boke mwana na boke le maladi. Bakene na nganga. Na babomanga kasi. Nini na otambola kaka. Kout naze ku bien de par rapport à zaki kout nazaki kout bien avant qu'il retraite. Ngisiku kout na pimi retraite pour na bien. Eh, on dirait que on kende na commune. Na ok, est-ce un problème na? Oh. On tuna makam na nga, on tuna vie privée na nga. Et comment passe? Oh. Bino mo ba makam na meto van sango ya tuna nga retraite okende wa. Ozongisa wapi? Osali wapi? Eh, so ba bina nga ke matali mayo. Na numéro ya WhatsApp ezawa do benga longue chambre. On peut tindela nga nyen kamite. Na obenga ye ala ki sabafu atindela nga ba photo ya rougeole batinda ki weza nini. Na poto kutu déjà basi ba lobeza lokuta. Nazo ndi naza boye ezo lekelanga ngai nazaki nene toza lelo bo aimer page parce que à chaque fois likambo endo sala tondo benga yo chango na page na yo zo ça tout ça direct non eza na nini na compte na yo pas ngati mine se ko zo di pa nga bongo sala pa nini o mo nini akilo te maniki merci beaucoup. Allô? Bonjour maman. Bonjour. Ouais, quand on TV to diminuer volume, mais pour toi encore bien. Ah, diminuer volume, hein? Bon, on a intervenu dans le vite fait. Comme ça, Manike, voilà. Manike, c'est sûr, parce que ma caméra de Baka, à Koulouba, pour exemple, Kanda, bon, tant on le Makamna, moi je pense que ce sont des cœurs, dans un café, c'est à Manike, mais mon avec Manike, à ça, tout le monde, en fait, elle est impulsive. À Koulouba, Tambou, à ça, à Kanda, mais à la on a monté, la tune est à voilà. Mais dire que Manike a barré le malade, vraiment, ça, je dirais non. Parce que malade, au moins, il y a un moi, ça coûte un donc, comme nous, on a maladie, on a la tête n'a pas commenté, on a dit, maintenant, on va vérifier, on a dit, il y a variole. Il y a variole. Il y a rien qui me colle, il y a Manike a joué parce que, à l'idée du Cambo, mal dans le couille, c'est comme tu dis, tu veux voir, il y a Manike. Mais moi, je pense que, il y a maladie.
nokoni aza na Canada alobaki oke mwana na ye awuta kobela variole mwana ya valide awuta kobela variole auta kobela varicelle noko na ye aza na Canada bango na direct ya Marie Laure alors du coup maniki azopakona dehors parce que alobaka ntango alobaka maniki conseil mona opesa yo mama oza mama bana bayeba kobatela bana na yo oza na zimu na ye mama alo mama na kati yo maloba te ntango toswana na valide naloba na ye nini ya mabe nde nalobaki nopesa yanga mote mama naloba na ye eloko kutu te bajanvier bafinganga ti papa na nga na cimetière janvier afinganga abire afinganga ti papa na nga na cimetière yango nasali bango mabe te vali na obokele maladi mpo aza na nini eza variole omoni na okamo na baintellectuel bazoloba na baintellectuel bayebi variole te bapesa ye bavaccin te na ye akufa na maladi wana donc eza variole donc boke ekotika te ekosila nango esila nango. Ok, merci. Et quand il va comme nango déjà wana asa dikidja Ah bon? Le sala mais je crois comme na kota makamka ba uti na mbongo bati na mbongo na bango ma iluka makasi il passe teliki passe teliki ya baluka maluka ndikiti batika akubika nayo mama na ngai ba créer mbata po as gagner des loteries. Il faut à voyager na mwasi na ye na mwana na ye aza na mbongo ya voyage te yango ba créer mbata po a voyager mbongo wana a voyager ken azwa ndambu ye pe a voyager yango bapesi numéro de compte ya ken toza kakawa mbongo wana ekopanza bango po bakowelela ka mbongo po pe ken nde mbongo ekote pa na ye aolingo pesa te po na yebi ken bien place vérité ko nga na zawa eza variole oya moninga ndoki comment na yo eza ndoki je m'en fous. Ok, merci maman pour l'appel. Merci. Non, tu as sous numéro. Bon, ça numéro, numéro pour compliqué. Va colorer, là, c'est quand il va ouvrir pour toi. Bazo benga, ah, somo. Allô? Viens, le peinture est là pour moi. Va prendre le peinture là-bas. Arrête. Allô? Je suis intervenir par rapport à l'émission. Bonsoir. Bonsoir, madame. Je vais juste intervenir par rapport à l'émission. Oui. Oui, bonsoir. Je suis en France. Je vais juste intervenir par rapport à l'émission. Je vais te dire courage, Maniké. Je suis super fan de toi, Batik. Ok. Aza la passion à courage, Batik. Bien, maman. Je vais très bien. Je vais très bien, ne t'inquiète pas. Ce sont des gens qui sont jaloux de moi. Ken piana jaloux na ngai yem ta oluka na internet pour chaîne na ngai ta ma pour chaîne na ngai comme ta ma kolika yi ken piana chindo tika jalousie. OK, il veut juste faire le buzz et gagner de l'argent. C'est la variole. Merci ma chérie, bisous. Je veux bien, ne t'inquiète pas, je suis très courageuse. Bon, bah, tu passes un numéro, bon, ça un numéro, benga. Allô? Connexion? Connexion bégayée, ok. Les charges sont assez. Ah, ça va bon. Connexion bégayée, ok. On a tiré, alors, voilà, et quand on a ôté, c'est là. On a tiré le bruit, pour tout ce pour appeler quota balobi et sa variole yango on essaie bien au début mutu ata balobi ke mutu beta ki mutu masasi bayoka kaina so nyoso eza ken piana jaloux numéro 0 yanga eza ken piana na kisinjora ba jaloux na nga na internet kisinjora atie voice na lobi ke non place na simba succès na nga na internet na simba musika numéro yango 090 43 16 621 effectivement 16 621 effectivement na simba musika pour on se protéger ba boma zobosi na internet ba te ba boma zobosi na internet siko musika ngondezo musika eza nzambe te musika eza ya nzambe na mitia musika. Allô? M'appelle tellement écoute ebele on a té batuni Chimène Lopez Chloé Kardashian de Bruxelles nazali na ngai nazaki na retraite. Allô maman, bonjour. Allô maman, bonjour.
tozoyoka yo loba. Oui, Ouais. Tozoyoka maman loba pesa opinion na yo bapele ekota nde ebele. Arrête, sauf tu vas entrer en chambre. Tu vas prendre le perso vers derrière. On appelle normal les autres, tu bien de partout. Donc, à lobby que non, ceux qui ont la balle, ça va, ceux qui ont ça malade. Basta kana bat, bana besoin mbongo. Ya ba tient numéro de compte, bana besoin mbongo. Au moins ici ko que non, e moni ba jeune na bango. Non, pèse chance aya. Non, pèse ma chérie. Kobanga te non pèse chance te. Non, pèse au moins que na occupé non pèse chance te. Ken piana non pèse chance te. Aza na moto te. Chaîne baby. Azo luka. Bon la balexa valvite. A obela balexa it. Balexa place azali. Qui sait ce bola qui si vidéo comme ta bola ça na maladie. Aza assusté. Mutonga maladi tiko azawa. Na nene ya poso tshalo yo intellectuel mo maladi ba tokenda classe. Maniki na ndenga solo na yebi kombo avariole. Na yebi kombo kitutu mais nanu na mona yango te. Mais c'est quoi pourquoi yo mo ke nota validité? Mais na bengi na téléphone na bengi na téléphone et comme yo passer à limite ba mona et comme yo place azo sambela ba limite lo kuta basa na besoin mbongo pour gagner qui devait loterie. Oh, na yebi gagner devait loterie ne soyez bien. Ta gagner devait loterie faut voyager na mo sina mona. Pour devait loterie sauf oh msambon ebele. Il faut à $4,000. Pour que obima sous ba gagner na c'est bien. Soit ce qu'on mbongo obima. Yango ni ba na besoin mbongo. Ana besoin mbongo yango mbata wana. Allô? Allô, bonsoir. Maman, dis-moi, volume ma télévision, hein, pour ton yoka na bien. Et bon, aimer, bon, partager, pour batonio se ba yoka maniqué. Ok. Bon, Nénéa. Oui. Ngala inalo babwe maniqué. Ayoka ou? Maniqué. Oui. Oza mama la bana. Oza mwasi, oza mama, oza la bana. Na bakoko. En tout cas, faut battre la monoko na yo. Nazana bakoko. Mama. Na lobai na eni nyamabe oyo yo kaki. Mama la bana. Atala kama kambo akoiko loba na oyo. Te oyo yo kaki ya mabe to ana direct loba oyo yo kaki na lobai na fadi ya mabe. Oh ngana lobaki na fadi ya mabe. Ah, mais si qu'on va dire enfin batela munoko. Oyokaki nini ya mabe? Oyokaki nini? Oyo yokaki na lobai na fadi ya mabe. Na bayi akufa. Na lobai ne aobela. Ah, lobali kasi na poser aux questions. Tozana direct. Batu, sikoyo yo penza mukolo boye yoka. Yoka yo mena mama boye. Ole ozo pesa bana justification ya batu. Oyebi no te oyoka ki na yo pe. Yoko yoka ki. Ah, conseil modèle yo zo pesa la. Yoka. Et là ozo ko mama pona lobana bino vérité. Ozo pesa nga conseil ndenge on dirait que non, tant to soigner la fadi na ebisake okomona, okoyeba na lobaki yango te. Ozo ba batela munoko na likamo yo kana OK écoute ngana banene ko kamwa. Ah, yo mukolo bozoka ba lobaki. Ah, maman ngosiko yoka ngane na opeso conseil dans l'avenir avant de juger mutu wala zo juger il faut osa la sûr na ba dire na yo ngaya kana lo bana mutu nikambaza na mona ki na yoka yokaki ah yo mukolo bozoka ba lobaki oape mukolo bozoka ba lobaki na lobaki na kisi njoka soki atiki koma mwana ngate zana bandelela yo na lobaki na ye so atiki koma mwana ngate entre ngana ye moko akufa alors ye akufa po papa na mwana azali ngai na otika la po azotika koma mwana ngai te ngamo na lobaki yango na wanga nyango
ezingana lingi na ngate na bana nga pona bana na ngana okufa mama ata yo fingi na nga ndoki pona bana na ngana okufa oh kisi njoka so continue na bana na nga na lingi te na nzanga poso sola na isusu te na boyi na nga bango eloko esala bango bo na boyi bango bazolia na kombo na nga ti lelo baolia na kombo na nga batiaka bacapture na bango ya kombo na nga baosala bemission na kombo na nga me botombola mpe moto anga azolesa bino omwa te nga na olesa bango nga na osala kuba émission te me nga na olesa bango ndeni yo yoka mo makambo balobaki ngam na lobaki na kisi njoka nabaki na eso akontinue na komba bana na nga ngai na ye moko ifo akufa na obatela munoko mpona oprotege baoyanga na bino boyokaka o nga na lobaki o kisi njoka bane kofinga mwana na nga te no mwana nga koevolue te yo yokaki yango te mais siko ozolo obengi mpo ojuge pourquoi oyokaka na yo te bayebisaka yo obengi mpo ojuge eloko nini bino botiaka kaka kombo ya bana na nga liboso ngam nasala na internet problème nini ezaka bino na bana na nga yango nayesaka mpe njoka ngam nakendaki charge de vœu pourquoi ye atangai kombo mwana na nga mpo ngam nalobaki mwana na nga asala ye nini ayaki osali na makambo wana sikoyo tozolo makambo mosusu ozo babana mpo vadi na okende nini pa aobela variole oyoki te mwana abelaki yango ezalaka contagieuse so ekoti na ndako ezwaka bato nyonso azwaki vaccin te na bomwana yo bandi mamoko manike batela munoko oza na bana ngana ko modire mwana muninga te ponga mona boti kisengi te na boti baba te na boti mutaliboma te ok ken kutu aza na lia ya mutaliboma ozo kona lo banenea vadi kutu aza na leki na ya mosi aliboma na ngai na protéger nzambe na ngai ndenge nakenda abako nga babina kena koluka nakendaka pona nzambe protéger bana na nga na okende po ngai na tina te na okenda na nini ya na nga mira okito motema junior okito ayebi nga na okenda nga na VS atala mwana na ye banda ofinga mwana na nga njoka loba mwana nga boma mutu oyokaka ngo te sikoyo njoka azobatela bana na nga te pona ni pona aza koexpose mwana na nga nalingi te njoka aexpose mwana na nga koloba te nde nayebisaki eke nome uti opesanga mbote te eske na problème na yo yo kufelaki mama awa nga natielaki ken kuta atielaki yo cotisation te me nga natielaki yo ozaka na baproblème oyaka mare pesanga wana nde nalobi nde mabe ese mkonga na okufa vade otiela jonathan cotisation na ndimi te zala mpenza mama oyebi mama rezonaka neti mama omoni ngai bato nyonso batiaka bacommentaire nazaka soki balobi na ngai natambola mutakala mpo bana nga babonga omona mutakala na nga lobi na balabala ya Kinshasa na osala ngo ngai manike so balobi na nga keno manike mpo bana babonga bazala bien ifo yo tambola mutakala donc kutu na opesa bino vertige mpo na obandabanda gare centrale ti place genani Lumumba tombola loboko mutakala mpo nga nabotaka na cytothèque naboti na bomwana nabotaka na badouleur ya makasi teobal kutu pete esili deja kutu olobi retard esili deja etikali ka banini po ani vali yango bozomona ye te po ani baobomba e po esili sikoyo bino bato bozotia bacommentaire ngam na obatela monoko te botinda baluka ye aza na kisenso wana place balela papa na ye te bakende otala ekuni pakoko na bango te sikoyo ekomi paster alingi bamona ye te me kotia video batie me kote tala bamensonge na bino wana ko bokwa baroule tu sais rouler les gens en patate pas moi omoni farine baroule bino baroule ngai te baroule ngai te mponga naza intellectuel je sais comment réfléchir je sais comment prendre le chose de long ozokomanga azaka zoba te nazoba na makambo nyonso naaki zengi na drogueur naaki humain na makambo ya baenquête nga mpe na baenquête impossible nakomisa yango possible ye njora eza mbata njora ken vadi baocreye mbata mpo bakabola mbongo lokola bino bokendaka na makambo nyonso botindela bango mbongo kasi apres baobimise baloba abongi paster abongisi ye lokuta variole wana ekoti ntina libumu mpo mbuma nango evanana me na ka ya vadi lokola ebimai deja na nzoto aokufa te esala eloko te mpo ebimi na nzoto moto wana ezikise na te ebimi yatoa bamama ya bana nous sommes des bantou mpo to ebosanisa biso makambo te naotana bamama mikolo basoba maladi ya obwakele ezaka bongo ebongo sikoyo olobaki elesa maladi ya obwakela ndeni olobaki te pwani
Mama tika pla tumsu ba benga oyeba ki keza variole siko benga ki manika bate ya mnoko ndeni ponga la kamo ki ponga la yoka na yoka kitutu mais na mona ebi nene ya ebi makati na kati ya miso moni miso pembe oyo et comme ça bo benga numéro za wana numéro et comme ça en rouge pembe oyo comme en rouge ebi makati na se ya makolo tina kati ya manzaka au moins manzaka est comme rouge na kati et ça va somo ponga ba bisingi bimieti na ça ebi makati na sa lolemo tina ba gencive maladie ezaka moto ezaka nyama moko apesa moto zé attention que sa numéro pour bato ba senga numéro 090 43 43 16 ba benga allo 16 combien 621 600 une minute allo allo bonsoir. Oui, atoyoka oloba. Loba tozoyoka yo. Allô? Mais ozoloba te so bengi loba po ba pele ezokota tongo ba allo tozoba allo bozoloba te ezosala mabe. Yana na kanda te na kanda nini yana baki bakende pa nganga abake bake pa pasteur baki ne pa nani retour à l'utilitaire na zozila ngape na bana so ngam na sake mabe ezo bana na nga ngam na lobi ezo bakoko na ngai so ngam na sake mabe ezo bana na nga ezo bakoko na ngai so ngam na sake mabe te ndenge kaka bozotanga kombo na nga ken piana na pesio 1 mois nzambe oyo abatela nga place na sima musika nzambe wana olakisa na filmu o comprendre yo ken piana nzambe pena zambolingo ken piana nzoko do linga nga te na niveau et ken piana motema mabe allo na bolamo nyonso na salela yo allo bonsoir allo kata volume ya télévision pour oyoka na bien bonsoir maman oui te boloba na ye aza wana parce que nga alobaki boye bakondanaka mutu par défaut te nyamama toki mpe mokonzi malamu ayoka litoi moko te toyoki balobi ke manike azali na nzela braza ke ye mutu abwaki yango wana nga alobi na nzela ya bakongo yango wana nga nabengi manike mpo ate babi mutu oyo mutu abeti mutu masasi bayokaka ye kama babetaki kama 1 minute aloba ta liloba suka yango nabi ke toki mponga mpe nakoma ya kobanga manike pembe me manike sona dayana ngati omoni biso tokobana badusi yango babaki tokozazeka na ndiki famille na nga bien kasa oyoka yo ebongo siko mama sona soli bien so bono yokanga na osani etali ngai te opinion na etali yo eza opinion na yo yango nga nalobi so ngam nasala ebadi mabe bobwaka malale so bana nga tofinga ndoki je m'en fous mais m'en fous yaya m'en fous na otika bana na ngai na ye kosala badi mabe mais nazana manike ezela ma chérie ma belle zela loba mutu na mutu azalaka na façon na yo koloba yo ninga lobela na fukamela yo alokuta defo nasalaka bemi so nasali ye bongo kasi m'en yo sikosala oyo moni kotala anonga te kosabone na chaîne nanga te mpo naza mpe na posano te ye moni natanga ifasi liloyi nakanda naye nakanda te na yo lobande vérité bato bakommentaire balekisi baofinga papa na baofinga bandeko na ngai nga mutu nyonso afingi ngai nga mpe nafingi ye mutu akoyi bozo koaccuse mutu sans preuve nga mutu nyonso afingi nga nafingi ye soki yo mwana mwasi obengi nafingi yo makasi nabona kaka koloba so ozalaki na nini nga nafinga yo nga ofinga nga te ofinga na ofinga yo so bino baya bandoki nga nandoki te bolekeli balea kuna mosala mino kofandaka na nini na réseau sociaux mpo bofinga bato botia bajame so botia banini ekokata alo ata batie bajame te ate batie bajame pas c'est bien yango bato
Nana direction au lobby na lobelo mabe na lobelo makasi kasi na otiko omona mkona ndaku na yosi. Allô? Allô? Mutu obela maladi ezaka nango partout variole varicelle na to bela ngo na chasa boya ko bamba mutu likambo eza normal te et puis ça ko insister o kata soni te. Tika yake no kuna. On va tenter d'essuyer. On va t'essuyer. Bako ngo ndesika kisi ya laka. Bwana soni te. Ba pasteur on est sur la retraite na ba Kongo ba kenda akisi. En tout cas, Monsieur ana ligne so azo benga yamba na oyo. Allô, oza star. Allô? Allô, Nénéa? Oui, tozo yo kayo. Allô? Tozo yo kayo loba. Tala, biso ndoki petoli. Mona yo pembeni na yete, longola ndoki pa pembeni na yo. Tala ndoki. Yondo zando kina famille na fia ma famille na bana na yo ozando so finga na finga tu fina ebembe na ndo kinde yo pose so ba ndo kinde yo S'il vous plaît, ça finga na finga yo ndo on benda trépied. S'il vous plaît, boy edenga. Na page on a linga makambu ya ko finga te. so finga na finga ko ba note aloba bien Madi boy. Bo finga, allô? 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 Oui, maman, lobi nini? Allô? Oui, olobi nini? Oui, nazo yoka yo lobi nini? Tozo yoka yo lobi nini? Bonsoir. Bonsoir. nam so finga on se long mabe ata moi c'est qui yo to côté te na bana ko bengite yo moi mention ça ta moi c'est qui to côté na poto kuto balate lekela le na malili ozonyo kwa makako ofinga nga na mwasi ya kitoko na mama ya bien ya kitoko ya bien. Allô? Oui, bonsoir maman. Bonjour. Oui. Toi couvre-feu nene. 1 heure du temps de tout ça. Toi couvre-feu. Toi na 19h05. Il faut que nous avons Vas-y, 15 minutes. C'est ce que vous mettez tout ça d'abord 30 minutes, 40 minutes. Ouais. eza bougeole te eza mpe varicelle te eza maladi mosusu mosusu esalaka monoko rouge mwa esalaka fièvre 4 fois leki na kabeli yango na kimokolo esalaka bongo te biso souti kishasa Donc, eza variole te po na yo. esi ozoyoka ngai Nazoyoka maman pour ton information hein. Et on a dit nazoyoka yo. On m'a dit pour ton information. Tinda siko batu bala teno place valdi azali. On ba mbumana ane nango suste. Ane nango suste. Pourquoi ba ko bomba ekasi? Wana vidéo wana eza déjà ya ba une semaine passée. Azana ye na yango te. Yango na pesi bino kaka ngana okata direct. Ngana okata direct ngape na mama na belisa Jonathan rougeole na ngamo na bela variole. Na bomwana nanga. Na bela yango kitutu o babenga kitutu. Alors maman, pour ton information soki wana kutu ebimi eza mukie ebima makasi koleka yango na lobi botuna vadi yango bomona ya ta boye bala tsamno photo na ya sikoyo oso eza ya kala to oyeba bala tsamno photo na sikoyo eza te te yolobi esilaka te yoka yoka na maloba na bino maladi wana esalaka une semaine kitutu yolobi esilaka te na osongaka na maloba na bino elakisake esilaka nayebisi no bozoluka vadi yango te kasi po anini bozoluka vadi yango te mpo na nini banda bozwika image bozoluka ete po boluka bomona ete parce bomonake non vraiment motema mabe ezali bosenga sikoyo vadi mpo akufi te azali aza envie moto aobela bobimisi image bosenga ye sikoyo bosenga ye te ndeni. On m'appelle maman. Nene na wumeli makasi sile. Sango. Ebongo siko na ofanda ati. Ah ouais, pas moi quand on biso. Kasi sile direct sile. Kasi tout kata entendre hier. Man, check code.
Manika ningine te manika ne muta attention. Te nga na muta attention te nga na bien nga na mosi na attention te. Na bien na très bien. Na très bien. On a très bien 20h déjà, 20h juste. Il y a toi 21h. Qu'est-ce que tu as dit? On s'appelle pas 5 minutes. Allô? On peut déjà bien. Na lobby boy. Manike ye. Manike na modèle nga bana na ye. Na lokuta bongo tama lokuta bongo. Allô? Donc, le téléphone les a saturés. Le téléphone les a vraiment saturés. Allô? Oui, allô? Toyo kayo. Tozo yo kayo. Allô? Tozo yo kayo loba. Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir. Ah. Tozo en direct. Ah, il est bon. Qu'est-ce qu'on bénit pour mon émission direct? Ah. Yes, ayo kao. Bien. Ngana siliki teme muta ofinga ngana ofinga nga so muta finga na fingi nga so muta fingi ngana fingi ngana obanga na ngate nga so muta finga na fingi na tika muta finga ngate so muta fingi ngana fingi so muta fingi ngana fingi na se justifier te na sina lobi ke za variole asa bot ngana na sengi binonde bot tuna boluka balakisa bino vali ata nene ya akino sala direct na vali lobi nene ya luka lobi makambo eza lobi makambo eza tikuna amona vali esika zali merci voilà yana bibaki epanganga bazongisa maladi na bango bazongisa soki eza ngai ezwa bana na nga ezwa bakoko na nga mais soki ezanga te ken piana yo moko ocomprendre lobi ke loluka vali lobi mutosakaka mabokata so kuna poto loba bien 20h manika linga kende manike lobi soki eza ye ya Christian bakitanga okofingi nange longi mabe atofingi longi mabe ezani elongi na yo napesi yango te napesi mwasino te napesi bandeko na yo te natie mpe maquillage te bokosi natie kaka soki mpe labelo natie maquillage te 185 appel bolinga nga allo balinga koko allo téléphone saturé téléphone eza saturé bapele ezokota bakata donc na mbala moko bato nyonso balinga bakota bamsubokata nani donc eza pasi maniki na modèle alingela bana ye na surtout prince surtout Jonathan le secret d'amour ake kondima ke soki eza ye moto asali yango bazongisa ezonga mpa bana na ye ezongela Jonathan ezongela prince ezongela Anna ezongela Tom ezongela Cassia ezongela le Pulgaire ezongela Léonard na ozela mais lokola ezanga te yo ken piana na kisinjoa bo comprendre nzambe nga na sambela nzambe nga na katela pongi nzambe nga na kondela ka babana nga na mela drogue nzambe na kena ochali muna sena wala na likolo ya mabanga panzi na nga mikie o esa passe nzambe wana o justifier vérité ya kan escalier ya ka malembe koma vraiment mais ça ko salir mutu na niveau boye c'est pas bien ce que ça vraiment ko salir mutu na niveau boye c'est pas bien piana na zobeta sete na komo na ken piana obotama na mwasi lokola nga abimamakila chaque mois ken piana osaka mosala internet o comprendre
nzambe na ngai alinga basana nga ba jete po nzambe na nga na aboko linga banana na mwana muke mwana tikela ba bala tilelo. Allô maman, boni. Bien. Lokoza mwa mobali na seki na ngai. Ken pia na nzambe na nga otuna yo. Ken pia. Ok. Merci. Pour la zone direct. Et ça dit que nazo na kanda, tous ça réaliste. Nazo kata po, nazo en direct. Parce que bon ben na numéro oyo, nazo ça na direct. Ce qui na yambi bino direct et 4 ici ko ata bino moko. Hein? Ata bino moko. Il y a Alain Giga na Londres. Directement le play. Babi. Allô? Anti Gigolo. Il y a Jancy. Oui, allô? Moté ma maman Anto. Allô? Hein? Oui, allô? Oui. Toza manike. Azar no yoka. Bonsoir, maman. Bonsoir. Maniqué. Oui. Yana lila fort. Merci beaucoup. Oh, il y a un petit stress na biso. Merci. Na bengi na obenga na Paris. Ah. Ma chérie, fana yo. Na bai na nga ya. Nga moto atalaki video yango apo bon entre parenthèses vraiment na yebi pingati. Mais nga moto na atalaki video yango masina mona malada mona yo ke c'est na ko banga. Faut comprendre. Mais la minute oh dans la qui parce que je travaille là na fara na crèche. Bana. Faut comprendre na crèche bana et que la kende na musala la tongo déjà nzambe directrice ya biso omona ngai singai ke voilà mwana moto sana ye awa moko abeli parisien moko aza na variole babi parisien tokoyamba ye ozomona parce que naza auxiliaire nasoki para na bana abi o wana tokoyamba ye sauf que ya variole bana misusu na ye osinga bana misusu kobima mais variole c'est un peu très dangereux esilaka nango esila nango yango moko na entre parenthèses, nga pe na yebi te mais modèle directrice na mwana na ye moko abelaki yango na kati ya ndako yango ezwi ye lokuta mama mwana na ye moko masheri abeli yango ekontamine lokola azoka bavaccin te na bomwana yango ebeti ye ndenge babinga ndoki nga na ye na bomavadi mpo vadi soki akufi nga na otika na babuilding na ye oyo aza nango maladi ya obwakele yebanaka kayem tapelisi moto oyo talango pese abimisaka mai ezosopana pese abimisaka mai akataka nzoto ye ebimi mbuma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 mbum
Ken Piana, Marie-Laure Mwaka, yo, Marie-Laure, lokola yo otala olukani na kombo na lobisako te me olingaka kombo na nga. Na mukuse wana osala ngo.
ezalaka somo na bato bofingi nenea azalika na posa yeba vérité Marie-Laure mwaka Marie-Laure okomi na problème na ngai Marie-Laure Marie-Laure mutatomboli moto oyo Marie-Laure mutabi na bwaki maladi Marie-Laure mutatomboli yango Marie-Laure azaloba keza variole alobi yango lobiti asali ba direct ye muta osa ba direct merci maman nzamba pambola yo ngana kei naza pio ya pesa ma pio pena mi tokomi na biso na suka parce que awa couvre feu eza manike il faut akende mais nalobaki boye même na tongo na direct na tongo ngai mpo na kuna zako kanisa ke aniati yango to bilo mosusu ezaka famille et profiter batie titre tala ngo oyoka tala ngo totala awa donc nalobi boye même nalobi même na tongo moto ata avant kufa bayokaka ye ngai nayebi na nga rougeole te soki mpe variole yango non namona yango te me ndenge makambo ebimi efalaki toloba toyoki parti oyo bato baoloba ifalaki mpe toyoka manike nadabenge eloko eza te yaya eloko eza te mama no moko akosala mwana mabe to akosala mabe totika kopesa place na pouvoir na kindoki non. Donc alobi boto comme na biso na suka parce que il faut peto lala il faut to bongama lobi to na ba course akosala lobi na kosala effort ya kolanda valiti na kisenso nga na tongo na okende kisenso na okende kolanda valiti na mona vali soki bakolinga na kosala bino live na validi pour to comme baboye ba preuve à l'appui balobi nene osalaki likambo nene ya ka vanda expliquer bato balobi nani osalaki likambo vanda expliquer bato po mokonza malamu ayoka litoi moko te mokonza malamu ayoka litoi moko te ayoka de matoi donc akomi na nga na suka menene ayo pe outi kofinga validi nga na fingi validi na les news nga na finga bato déjà te en plus nga asala émission na les news te nga asala émission na les news te nga na fingi na kofinga na ofinga validi na problème na validi nga kuta avec soupçonner que akozala ni ataki yango akozala famille ba profiter na maloba na yebaki na makambo bakitutu oyo te bye bye mère des filles c'est respecté. Bon, bye bye. Tu comme déjà beaucoup la carte nanga parce que faut na vous n'avez tu beau qui faut nanga. Nana fini valdi. Nana fini abatute. Non na sala live na les news té, na yebi ni mora bata les news té, na yebi ta bango té. Non finga bango pourquoi? Nana royaka jamais ko finga.
so faut que la vérité non la vérité ah eza ah na lobaka na bino nde na ye ah nakofingaka motu te nakobafouye éducation baparent nanga te nakofinga vali à la prochaine Congo bezi siko komo otungisa ngai nalobi tika nga avanda